Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe kaka ndenge ngala bino tosolaka mikolo nyonso na émission na biso. Nous voulons savoir émission o irataka jamais na bandako na biso. Pamba te Arc-en-Ciel ne tombera jamais kaka ndeto baka FL Congo na ba obalandaka YouTube na biso. Tozala toujours côté branché et puis to s'abonner et belé to partager l'émission pour na bandeko pe ba histoire ya kati ya Congo et tambolaka ndenge nini. Si tu dis histoire kati ya Congo tambolaka ndenge parce que biso awa tulingaka toyeba nani alinga timula nani alufinga nani azoloba nani pona nini bitumba oyo ezobunda mezaka te totalaka bitumba bitalela mwanza toyebi te eutaki wapi ebandi wapi ekende wapi. Champion locale Innocent Mouei kaka neto barakeno na boyi mwanda azandika bambanga ko nalela nakufa mama fudi ebongo bino boseka ngai ta ya mutu ta ya cercueil ya avana ba émission na ngana bana ko loba kena na pesi mbote ya trop na Vieri Kitola mwana Belgique tongo pe na bosente ko loba bongo mama Douglas Tessi mais c'est le maire de Givor kuna na France yo ya mwana peta na lobi ke na kene États-Unis na bivie na Prosper bakine mwana ya Dallas ya tongo vie na Prosper bakine le sako vie kaka ndenge izalaka na bosete ko ba Chanel bakine pe lisusu Brunette Lonzoka kasi na lobi ya papindonga les voyages choix ezate mutabonga na nzunzu na ye pe honorable Gabin Kindembe le sako bisos na ma fondation honorable Gabin Kindembe mwana bakoko batika na bandi émission pe na koboka mabanga musu na sima po yo bako chatalo kala boka mabanga bele en tout cas na bandi émission na zanga moko te boyebi ke soki na bimili banda ya plateau c'est que na yeko luka invité même akambo e bako silisa ngo pona bango nde baluka ba banda yango kasi faut pas silisa kaka boyebi ke émission e yake lengi depuis dimanche na ina musika ya maître Migol bote maître Migol ah bote champion local Kacheboga yeah Mutaliban ba palo ya toujours te na le balam te ma ba ko talam te ni maître Migol bozo kana te bout batani tous allés donc tous vraiment ce doit bien préparation c'est trop difficile de préparer déjà pour travailler à chaque jour c'est faire ce travail à chaque jour vu que tu as déjà mais tu viser le mot liboso donc tout ça m'a focalisé sur le Congo baza focaliser na eloko yango azayi moko te na plateau baza ebele mais ole topesa moko apesa mbote bambote pe to koloba na suka mais nalingaki ya lobi et puis ndeko mosusu toza na ye pe susu oyo baza bana kata baproblème omoni file na file wana ye mpe azali maître Grenade champion local ndenge nini pepele obiki bando betama lokwa moyipe bampuli oyo kana esuki panani bon komba moko bundamaka na terrain sosa nanani na katia moko mwene tanga nokombo sikoyo eza te po ekobebisela ngai te il faut tanga ntango olobi na betamaki il faut tanga komba moto yango abetanga mais champion ni mani katiaka mpe mamuke katiaka mpe mamuke deni tabetaki oyo na minute te abetanga te maître image ezali na tia kobeta c'est trop dire comprendre ngai na prépara komba wana nayebaka teke na babunda na type wana kati wana mpe mamuke loba champion de Kinshasa te mais oui bon na boyi tala champion de Kinshasa abeta bele kwanza senti abeto tia komi na finale anyati aziango te abete bele te c'est tournant ya abete bele te ki abeti te pour tout le bien abete bele c'est que va mettre likunzi va mettre pile pas va mettre mille pas abeta bango te tout le bâti eza bazoti chaque attente na attente abimisaki ba club na ye ba meilleur asu ba kache na ba meilleur ba ki bunda de Kinshasa babundi de Kinshasa kobo de Kinshasa au monde va te ba pesa ka bato balemba et ba pesa te sélection salamaka sélection quand c'est salama na bato balemba o ya beta ce qui attente nous baponer ba kache ba lemba ba kindaka non lo babongo bon on est makam ngate tout continue le suivi tout continue ko le battre abeta ki ote champion local abeta ngate abeta ote ngala prépara ki siko ke pour la combat wana ngala prépara combat nayebaki komba na ye komba netaki ya bunda na tomate vi ke abanga ne pamba luka bato bakotelaka ye akrea bamakambu banini tomate nde oyo babenga kester te aza kester te komona eza tomato nayebi ke katiaka mpe mamoke moto ababenga ye kester me ye aza kester te
nga na préparé combat na nga na mutu musu na yeba ke ya obunda na tomate tellement lelaka ne pamba ipaka bela so azme na yoka ngoka le même jour wana na mata likolo tina obunda na mutu donc asambelaka nzambe donc asambela nzambe kachaka mpe mamukela asambela nzambe mais ana combat makasi oyo ezela ye azala koma makasi oyo ezela ye en tout cas oui je m'appelle maboko ya nzambe nazonga nano lisusu esika ya maître Migol va pouvoir attendre que ça comme makasi yango nde côté ba problème nange fandi mingi soki na ye koluka bino awa eza pamba te parce que dimanche na mbaki le champion animal na plateau nanga pas nous voulons savoir que ngatoy ba vérité hein bolimbisa na ba vérité pona vérité nde za makamna ngai to yeba iki azaki na problème na mettre tomato to ari pe na problème na 5 chantiers mais par hasard dimanche tant to yambie na plateau on a peut-être absolu sur le tomato habite absolu sur les 5 chantiers abimisi lettre champion. Ah, champion honoraire. Na benyo na plateau na kuna champion honoraire. Ba c'est qui. O se kani nono. Nati o se kani o bangela ngo. Champion ki déché wana. Ngai nde champion. Ngai nde na kangi. Abi benga nani Gentini. Sikoyo na sima wana obangi ki Gentini na été. Apesi ngai na lettre. Oh yo, champion Migolba. Okomaki osenga défi na ceinture wana mais face-toi c'est qui à vous. Oui, merci beaucoup champion local koseka mususu ya koseka Sony oui naza lettre la boso ngona parler atina lettre atina ngona boulot ba ko tsenga ngona ipaki na mo lettre à répondre à nimi défi donc c'est bon moi ba koseka mususu ha moto oseka na Sony ye peut-être la gabarit na munene na ye mais nga na traverser tous les plans et pour ebi Migolba na ko va na ngate boye biso bana maso ba champion ça aventure te mais nga na beti ni solo no wana non pesa pesa na biso Faki Djongo bambote belé na posé président Chako bambote belé donc na histoire ya président Faki Djongo za biso ba Migolba bato bana ba titre ba champion Moamba ya aventure te et puis abona bazoka par hasard ya zaka pakima komba libosote otonaka ete moninga bundaka wana na yebi bien nenga bundaka mais so nga za vipère o Ipman so katiki munene na ye abunde belete ceinture ba ba botolanga oui c'est bien bon ba botolanga ceinture mais na za convalescent na utana malade na travailler te champion no sani nazo ceinture na tika na ndako ba olobani na bundala malade et puis moto a botolo ceinture ya abi moto botolo ceinture c'est beta et abundana ete aloba bien ah champion Moamba batuna bata Moamba champion azwa ceinture so ba bundala c'est ba bunda ba komala bonga la bunda une fois quand depuis azwa ceinture wana bona kipa pe makamba ba tout eza makamba migo ba contre animal na tuna ka ceinture en kenda te wana tuna attente na tuna attente ah tout makamba super action na 4 clubs kasavu to beta masola bato musuku beta no lisola animal moni animal libanzi oyo ba libanzi oyo moi libando et Hollande pe misango oui na tinela ko excellent Charles Mutamuto bambote belé père place ozali mwana oyo otinde pe na message na pese bango nyonso ekomaki ba vidéo ba monaki ba tonda ba statut makambo ebele yango te seki na ndi baba mo comprendre moni na loba ba aventure te na osekate so na osekate c'est ngala mutalo ba teke Migol ba travailler pour un animal biso ma 4 séparation très to travailler chaque jour et ça les 7 clubs au ba sala traitement chaque jour to postaka c'est un autre travail bongo ya ko no loba ka oseka ke na bundana na te menyote alors bien tu menyote le boko ba te menyote le boko moko abundana le boko moko petit le comme il on puna le boko moko ya bi ke Migol ba parmi ba meilleurs techniciens Congo et bien parmi ba meilleurs techniciens to ba tie boy ba za 10 Migol ba ozala ye peut-être na rana ye wana ko ozala te oh omoni kachilo ko zanga ba juriste so ba zui ba tuloko ba détaison ba tie wana ba entraîner masota ba tele ba dava ba vie Douglas ba zui libanda ba zui ba vie loka ba ya lumusu ba tie wana obundi ba simi biki na pape ba compter ba animal ba zate akoma ta na 0,95 te mais Migol ba ko ma kanda ka ya ceinture nde lo biso te to ke ba critère ko ya catch
à part que champion naza DT naza entraîneur naza capitaine na yebi ne ba forma moto bimisa moto yeno abimisa moto te mais ce qu'on minimiser nga lobake moni est bon champion on minimiser adversaire te oui bandaji wana na ko mono ko ndiko lemba na yo pas face c'est quand na plateau oh moi ko c'est comme oh c'est quand travailler te na biso travailler te moi je travaille je m'entraîne chaque jour dans s'entraîner pour dans la beat on a défié Dieu les fils du Mbutamuta bimisa $1000 en pesa et puis organisation a danger les aventures et puis $1000 à tina robanga atala na yokaka excellent Charles Mbutamuta soutenara quand tu es super action a bangi dans la mona babiloka bongo te mutati ne lettre ye alobi boy abi bangi te alobi boy abi tellement ce que tu mbongo belé tem boy bongo ke local la nelo belina ye ngame mataki $10,000 excellence $10,000 allez a otina ka Dieu les fils va résoudre ce problème ba obimisa mbongo wana za mukie il a parlé même $100,000 amona soko depuis Congo bunda de faire $100,000 ba pese wana olo banana animal na yebisa abangi a $10,000 parce que animal champion de Kinshasa ngana on minimiser été j'ai affaire avec lui oyo oyi obetaye ozonga na $1,000 non ringe katamaka ngai comme il y a eu menot liboko moko na mona na menot ba tselo boko moko à tenir debout pas même 30 secondes a zaka moi ka libanjo oseka libanjo esala aventure mais abetelo mwana na minute bien a lo ba bien te zakini tout ça ba invité na club na bango hier c'était ezali défi ya yena tomate wa bunda na Kasavu non ko gagner za ko ba ko gagner te abunda yena tomate la Kasavu ba dete batali ba yé batali en plein air un combat de fait ko bunda plein air te ba yo ko changer et puis que kulne bunda maka na yebi na zaki wana sur place tout ça qui c'est pris grenade contre animal et puis a gagner qui ba beta kita pema champion oyo benga kester wana amalmena ye abunda te na alias nga nazaki présent j'étais présent oyo benga kester wana entraîne automate akoka été umebe bilo mususu so yango yo ngoko ko jusqu'au mamantrine automate sala ring nde kata makam nga na sous-estimer eta ye comme a sous-estimer beta ba troisième corde na mona te wana za domaine nga le style unique kacha beta troisième corde na Congo za ngai oh ngala ça travailler pour nango yebite na betango champion animal c'est préparé dans la troisième corde Olandi aza champion il faut avoir un langage bien na adversaire na challenger na ye za langage bien dit atali bato yel ko sous-estimer wana eza mabe et puis yo sous-estimer kachira club nini super sur trahison surtout tangi ba meilleur club wana ko loba te hymne national surtout ba meilleur club oyo évoluer bien to bandi attention Kasavu les guerriers tu es na super action les binone baba na suka ya miki te bana suka te na classé bon parce que bango ba bimeli boso biso toye tozana une année mais tozana ring tozana makambo bien tozana soutien à dégâts et puis bon mona combat wana na ba combat oya bunana défi sur le plan organisationnel et ça différent défi individuel to défi individuel et puis bon comme tu valoriser ma quand dans monde de développement quelques quartiers na bango ba bonapena quelques quartiers na biso ça développement tu vois ça ma comme entraîneur ouais ça ma comme entraîneur ngate ouais c'est bon OK nangisko na tuna ndeko nanga koto to beta lisolo bien ta ba bi quelques quartiers parce que déjà le quoi animal a kokola ki yo ko beta sur le animal télé quand on ka ba moko yosko zo mona ngana mona oh la loi wana oh la loi il faut oh la loi moi oh la loi mutu ba bi ke yende correcteur or la loi no lobana azakutu tala au moins ce toli ba local ba vena ba bien ba vena ba produit fini ba ya lumus produit fini ya produit fini parce que ana club nango na orange na mututé balobi ke aza produit fini ye na 4 club Kasavu bula ayiko corriger babiki babisike ko maki corriger na super action corriger bango ayiko corriger omoni ba club ba luka place li dusu ba kota na 4 club Kasavu ya yo kanga madusu ana ce qu'on a classé na club na biso local wana produit fini
1000 pattes. Likonzi. Standard. Cap Standard. État Congo. État Congo. Chabert. Hors la loi. Au monité que a aussi sa carrière na 4 clubs Kassavou pour na Braza ba bengani. Vous comprenez? Na Braza ba bengani. Tout temps à catcher le quoi hors la loi. Na quand so ngo tangela ngo soki nani. Hors la loi. Beaucoup le bataille de Bastro. Moi Moukié de Bastro. Moi Moukié na entraîneur de Enzo moi Moukié. Moi Moukié. Tirbo na betaille. Merci. Tirbo na betaille, ayebi bien, ayebi grenade bien na betaille. Moi Moukié. Mon club surtout ligné ba ligné ba banga. To teno ba ta ba gris grité. Ba ta ba gris gris bo beta ba so gris gris. Ba na muta ba gris gris l'équipe ba gris gris. Nan. Yala la. Oh bouger beta def. Moi ça bougie. Moi ça bougie. Deux fois te. Yoka abete na Al de la Gombe. Na mindelo zakite. Komba Al de la Gombe. Marché oh. Yoka place biso bundaka. Komba ba mindele. Yoka place biso bundisa bato. Abete na Al de la Gombe, abete na Alliance. Ozakite. Na Alliance mbala moko. Po ezaki pepe na quartier na bino. To biso ba image Al de la Gombe. O mundela sepela. On a Al de la Gombe ya quartier. Ouais, ezaki komba mindele. Mindele te. Wani za ba ko mindele. Abete kate. Abeta ka me. Ba otana sobo bakisa moko, bakisa so féticheur na maman. Ni mapasa. Chobalenga, chobaza. Akangi ba mi balo, abeta ba mi balo. Choba abeta des esprits. Bon, tozi chobo to basé na bokoko. Tala. Toza na classement moko eza très difficile pour Kokango. Et puis nous sommes des jeunes hein, ba jeunes oyo Oma bakileza makasi animal a sous-estimé Migol. Yo ma Migol ba ngoyeba ketia. Moi libanjo esali aventure. Mukolo na okata ma kovo msusu ebibi su na tie su mafuta mbila. Lokale to sa aventure te. Omoni sentir. Moi so mutavanda défier mutu, c'est que mutu anaza capable à tout. Oh. Yango alobaki abi bajibi bakosa yo tundini. Te, omoni biso na stepper so to la fier pourquoi? Alobi kaka abi to la fier le mutu bakosa yetoni. Wana za Dieu les fils. Omoni avant mon papa ne baloba na Bible. Celui qui a vu les pères a vu les fils et celui qui a vu les fils a vu les pères. Ce qu'on est toza. Mon club oyo et peut ça la douleur hein. Bazala a été barata ibele. Et puis les clubs sont vendus mon la lumière. Compréhension totale. Amour mutuel. Maman na coopération so qui mali kama ya Migol babi a dete tellement là. Bacheli dete to bomis. Et ça que taka non. Ce que elle doit focaliser la première ceinture. Vous avez vu la Kinshasa. Il y a un gouverneur. Mais respect gouverneur. Mais elle veut la meniote, dans la lingua la meniote wana. Elle va la meniote abi pété aux mobile. Mais so ka maboko mi balé c'est kabangi. Ça meniote. Maître naza maman la technicien. Ya dana oya ye. Au moins il y a biso na club yango. Ya nango déjà. To linge liboko moko to tiki. Biso ko ye nango te. Nako baki liboko moko ba ko kango no liboko moko tala. Soki obeti te. A tenir 30 secondes. Ba ngoli su bobandeli su komba. Lokale. Makambo ezali to que ce qu'on a procédure. Merci ma champion. Merci DT Turbo. Merci Kassavobo. To comment qui va répondre. C'est que vraiment to développer le Congo donc. Botala ba défi bo lequel qui te définit ce qu'on est yango. Définir yango na zo zonga pa na yo pona to chité. Message ya suka pe pona to kene na suka ya mission na biso. Bon, na isa kachero ya mpema mukie wana. Hein? Abela yo ko ebisa ete pa da beta ki o yebisa nde oh la loi. Oh la loi. La loi. La loi. Au sexinga makasi oh la loi. Produit fini. Au babenga na Braza, pas RTGA. Oh, na benganye. Lyon. Vrai Lyon ça la Braza. Oui, bien dit. Oh, vrai Lyon. Mutabana ba Lyon. Oh. Au bon ebate. Champion local. Bon yo yebite ke yende muta eli kachero ya abela azmana animal kombo Lyon. Oh, na bi frère Lyon des RTGA. De ba Lyon yo se baza na Kenya ba pirate. Est-ce que y a simana RTGA? Ce que biso na ba Migol to beta na bango.
Ngana lobité na te commentaire. Hors la loi, Eh. au Grenade Aïcha Rastaman, Eh. il y a 4 clubs super action. Na bengo na ouvert, c'est au colis. Vous comprenez? Koluka place, koluka olingate. Na beta yo et comme un problème ba non ba lu ta ba voisa ba ya luka ngai. Vous comprenez? Mi pe ça respect. Mais le rôle ngo cha musapi. Yebaka le jour en haut. Na bengo 3 fois la loi la loi la loi. Ba bengo combien de fois? 3 fois. Moi no bozana yo ano akachero ya belaka asme anam. Hein? Gouverneur. Na pesi yo respect. Le rôle tinda la loi na age ya komi nango boyo kelema abunda pas même 3 minutes contre nga lo na soka ya ngwana la loi Quelques mots pour na to meska ya champion. ouais na pesi mbote na madame nanga mama Myriam hein mama mokonzi ba mbote belé na pesi ba oyanga tout ba maître belé on na zakana ba tellement boleke belé En gros ba mbote na bino 4 clubs super action trahison Jimmy. Mbote na bino président na biso Jimmy Mutamuntu Jésus oyo sa po biso tozala ebele papa na biso Charles Mutamuntu o bana o baluki makampe balukaka te toyela oyo yango pe tocana na mapeka na pale toyela on peut totama peka na parler message moko fort pour la biso to yoka mama to yebaki o signer bitumba et puis quelques mots. Ouais, merci beaucoup. Message est allé. Maintenant, on peut savoir le programme Autozalango. La Katsavila Kinshasa. Ouais, Autozalango va combattre un défi du Congo, Tramonioma, immeuble contre le Copperfield d'Afrique. Je sais que Malem est l'ambassadeur parce que nous sommes ambassadeurs. Les ambassadeurs, on a fait un ambassadeur en technique nommé par lui-même. Icône De la catch d'apesa. et dingo mtape tout na dingo ayebi ça malema kangi kuna côté na bango migol parce que ba noma ote non ayebio donc combien banda et banda le 15 au 20 tous en encore invité to défendre to soutenir bana mai toujours ne to soutenir ka to lungwe wana tous le 20 le 19 club obomoni oyo ya ba kachera mabandi to bina haute tension retour troisième combat to bina haute tension tout le monde parce que fondateur na bango Zimagola je salue à passant fondateur Zimagola international champion du monde a joué les 10 na kin ba ça la tournée a vu la Kinshasa mais ba na on a biso na ngaba ah parce que club peut ça makambo va na ngaba côté kache ba na ngaba moi mbala matete ngaba na matete mto pesa mal le ya la kache atala mon club où ba posta chaque jour ba travailler ba kachera bien to binana ba les 19 ils a na coin on a Zimagola et Moraza parce que Zimagola et mutu na bomela pas bundane État Congo abundana Zimagola Grenade te ngate parce que biso to zaba ouais parce que na uto raté d'été na bango poison na rataki na chango kuna na rataki mais non zoe kaka makoma kutu ayo la yote wana kutu na ebito na pesa 1000 pacha 1000 pacha to kabwa la piste à kutu tika likonzi parce que classe meza c'est to lomwe wana surtout quand tu connais makambango parce que peut-être semaine où tu fais ligue et répondre biso siko to ça protocole d'accord to pe ça bango moi 1 2 3 kota Jimmy so que au moins ça mbongo moko boye abanga te abanga na ça milo parce que na obanga eloko ngo ekende après to na protocole d'accord wana ba ya kuté na batune bon pe baza na président Fiboa azapela ACP biso pe sikoto za sikona mokonzi après Chatini Ngobele c'est Charles Mutamutu l'idée na bango to pe to yesko Jimmy Mutamutu kangi wana to yebe conseil gilundei to kele boy à cette agence donc siko batu nyonso wana baza na posani eloko wana parce que ya benga faux gouverneur so nga za na parti gouverneur so na zo eloko wala to comme des gouverneurs Chatini nanga Isko oye bate, ce qu'on a formulé m'a bien animé dans le malon matin net dans ce canal. Oye bege, ce na betio, yo za faux gentini, ce qu'on a ma vrai gentini parce que dans Zarana il a parti na et pour les influents qu'on a. On va mettre tout va mettre gentini.
Ce que ce qu'on va y ba tête au fond les aïe ba c'est qu'il faut moni lelo. Il faut obéter ma pas gouverner ba comme mi balé il y a bien couteau. Il y a original. Il y a des pirates. Donc selon biso c'est tout ça le protocole d'accord peut-être la semaine prochaine comme vous allez dès septembre. Tout ça après na makambutu. Et ça la ngote louer ring tout ça na ring. Salle alias des salle na biso ya super action. Il y a ma tête ça cibolite. Quand c'est club na club bango tu comme okima kuna ba ko bunda côté peut ba sala kitoko. O angoluma ah. Donc on a une alliance d'état auquel ils vont baser ils vont alliance. Ngaye. Tala to za vrai d'état ils ont la ligne ba to za impartial to ta be veda faza wana. Vie presque ça ba vrai vie. Au moment où tu catch to moi mi ba to ba lo ka catch quoi tu za raté ba kosa parce que ba bunda raté. Catch za ma likolo. Il y a ma case parce que l'activité de Rosal m'a passé par là. Koto, le président Koto. Dans mon appel, champion honoraire, nani. Viens à biso technicien, il y a le cours en Guanana. Ramon Obal, qu'on appelle chaud. Tout ça, c'est sacré fou, pour nous chaud. Tout y a beau, donc Koto nani. Ange le mystérieux, bah, ça va chaud. Tout est beau, oyo, alingangate, oyo, champion, oyo. Après ça, va catcher les mamans à Mickey, Anguluma. te ba club te ngana ote ya yeke kache ba pesa ke soka ye pesa $10 azonga ndako ya te biso ba azala ba président zaka bongo te lokola yo anguluma uza champion kache ka ye club aye ko bunda pesa mami $10 $20 esa lo te ba mongo wana te eza kwa président viper bo changer ti na lo na plein mission bo changer kache ka bundi aye pe na bato to pesa pe ba monga bien des super so pesa c'est ça biso to ko ta comment to bengi 10 athlètes ben invité mais ba ya 600 parce que kuna migol ba mongo ebima $20 oyebi na yebi onga pe na zwakati to changer makambo to zaluka ba via kalaté ce ko ba super wana ba viper ba biloka kalato mais ba za ba club ba bien c'est ça nouvelle formule club ba bien kitoko to yeboye nini club ba ike unité du Congo club ba bien ba club on a cité ba club ebunaka ba club ba bien donc bana mai makambo tout déjà to clôturer qui to na protocole d'accord déjà j'ai les fils de solo qui na papa za déplacement excellence oya côté da makambo tout déjà to clore après to fixer date à combat donc selon biso na club les dés date biso to les dés les 2 septembre te to linga ba activité yo te silat du 15 au 27 to za ba activité ba combat sur côté ngana va to kutana donc on a linga fa ku combat to bunana na ye Bobomba. Te wana sango ta DT Prince. Viens masota ni mta salango. Te to bunda nanu. Te bobomba pona biso to ngande eyinda. Ouais, na osenga ba fan tout ya Moamba, ba fan tout ya Congo ya vila Kinshasa. Bo soutenir biso na ba combat to zanango. Après on a bien des très important. Yo futi bio côté soutenir Viper, soutenir Bougiru RVD, Grenade et ça rabiso bien, maman beaucoup on a mis ça bien. Parce que l'autre va soutien. Peut-être biso na 4 CPR autres ans biso ba soutien. Oye yeba ni bokino. Ba clair mususu. Ba tambongo bato balinga ma catch, ba mourir à catch. Boye da rabiso, ba clair na bino. Ba talents ali bo mona ngope. Ba matériel e bomande biso mo mukie. Otambe ko ça le loro moi likolo mais ring. Na wa dinda pa. Ke odinda te mais nzoto amortissement. Ba ring na biso meza na amortisseur te ba amortissement za rafamate yo mo bana be mu Congo bilo mu juda danger dans mutu mais to bimiso na rito bangaka baleki na bango biso te baleka biso te en fait ça m'a mbote belé ko taper te ko kana mbote te na bango yo clôturer pesa moi quelque mbote puis combo maître pour ça va bien pour na tous les cas. Merci maître Likunzi c'est toujours super action à part yango na mona na club mususte soki yango ezate na vai na pe na ndako wana vérité na otiko kima club te eza ya biso na moni DT na moni antrino misala malamu ezali yango wana kangama bon mbote na mingi na banda nanu na président na ngai Bougie Rouge na ye na président na ngai Chobonganga na ye nsusu na Bokoko na zongi na DT na ngai Antrino na ngai na ke na club Mobimba
baoyo batikali mbote mbote mbote. Maître Mwamkombo. On a maître Milipatin de disciplinaire. Il y a club Super Action Trahison. Club Mora Bolingo, club Moya Mayele, club Moya Malonga. Tout est là que l'on a monté. Toujours Super Action. Toujours Super Action et ça vient à dans la carte. Bien sûr, Moroyo de Zaliao. So le qui kraka, à Kokangayo kraka. Puis Joji, toujours c'est là-bas c'est la Mukolo, di Kambouté. Quelqu'un m'a ça la biso bien. Bote toujours, na zongo sika Kambote, na staff technique. Ko bandana ye moko président Bouchi. Donc qui dit toujours la 0D na ye, troisième na ye moko baoba. Ye moko baoba, maître. Maître Migolba. Toujours Super Action. Si vous avez journaliste, on va bien. En tout cas, il y a un peu de belete pour Moyebi Kaka frappe on est de mettre la Kaka Moyebi bete nangai. Et bete nangai toujours chaîne. Ce que l'autre dit, on met ça dans l'auto yo. Qui n'est la bataille l'auto. Qui n'est la bataille l'auto on est la Kaka maître Migolba pour le succès quelqu'un beauté tout chiter l'émission na biso. Oui, parce que vraiment mbota liboso autorité morale na biso Chatini Ngobila Mbaka. Le gouverneur naye ota CG papa intérêt général Charles Mbutamutu na pesi fondation Charles Mbutamutu tout bambote belé to kitima mukie na kota Dieu le fils lumière Chimi Mbutamutu celui qui a vu les fils a vu les pères to kitima mukie conseil Gilundei conseil to kota to bosani ote to ya tout ça toujours na préparatif à combat ya défi assistant Jansi Mikolo na tiraki autre mais na s'occuper pe na kota donc batlet na bino bango toujours préparation na PC président nga Jimmy et président Bougie Rouge parce que bambote belé na PC président Chobo président Bokoko c'était Chabert tous les 10 000 pattes staff technique et c'est la capitaine Grenade entraîneur Grenade Cap Standard et les autres donc au satire ça ma bien na PC ba fan tout obalinga biso obalingaka kacha kitoko na ville ya Kinshasa na Congo partout au monde tout ça toujours au même logo to sala to de la championnat ngana ta championnat okutana bikedi mungwa Nika au matina ye ozi sentir mais défi eza combat remarquable pour muto vona bebe Migolba amena animal non parier mais la championnat muto to tala na ye bunami ozi sentir défindé donc on senga ba collègue na ba catcher to bosa na mwa muke championnat to se focaliser ba défi au monde que etombola sous catch makasi so koza na soutien te luka komaka to komaka biso koma na club koma luka au moins pe mutu moko ba héros d'alombo baza mutu moko bima pete na lingaka mingi fibo na mizele mbonga bunana intel eza bongo comment parce que ba fibo ba catcher baza ba talenté baza ba fibo baza oyekoto ba pecho banani ba metro banani ba sacré fumo ba mettre to comme na suka émission na biso to comme na émission bambote sili oui après c'est bambote na famille na ngai c'est maman Bena bon mère après c'est madame Gladys après c'est madame F il y a système gara et bi moi ça pembe ba ça pembe système gara. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe na komi na suka émission na nga esnaboki mabanga oya baka mabanga mina sima ya kamera tozaki bongo na wel joye yozike mingi ba mana lobate pona nini joyeux anniversaire à toi Beya mama Beya ba Fidinchoni joyeux anniversaire à toi vraiment mama Beya ba Fidinchoni motema ya pasteur Élisée Bossofo motema ya pasteur Élisée Bossofo mama Beya ba Fidinchoni ya yangwana mama na pesi ba mbote ya trop esala zu ATP epesa pasite kaka ndenge tolobaka pe na bosa ko waka bongo Jonas na bosa ni Douglas atona Douglas bolimbi vieux pater boza atangi mingi ligue parce que naza ma focaliser na ligue velo kamba toza ve boma vraiment yo bikande tout ça moral champion malema moral toza comme bembe toujours toza tous les jours
Jonas Maza pe Miranda Joseph well Joye Yozike toujours na sima ya caméra pe na bosa te ko ba Diane au moins na 11 ans na bangenge ya mikolo kaka nento baka famille eyamba mobimba Pasteur Brown Bomalika berger Éternel Bokopolo Mama Lili Boile foi tite motema ya Suza donc ndenge ezalaka to bato bate Aimé Tukudi, Papi Tukudi, Tabita, Okako, Tolobibino Nyoso, grosso modo, pe, Nabwaki, Papi Ndonga, les voyages choix exactés, Mutabonga Nzundu Nae, Mokili Nzambe, Pona Nini, Mokili Ngoza Kambutu Mbute, parce que Zaka ya Imo vient Zambende, Atamusa, Ndenge Alingi Kasi, Nabwaki Bongo, Vier Kitola, Nalobi Boye, Biso Nyonso, Nasima honorable Gabeki Ndembe, Fondation Gabeki Ndembe toujours en avant. Kasi Soki Nalobi, Belamine Kamba, Motemaya, ciao!